Célébration, il y a journée internationale de la presse de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Kelongo, on a professionnel des médias, les lots bazaki dans le fleuve Congo, et Sikanini Babeta qui Masolo, il y a liberté de la presse liée, il y a des défis, il y a intelligence artificielle, à occasion faisant. Les Larons, président de la République démocratique du Congo, a bêtisé sur manipulation. Oyo etondi dans les réseaux sociaux sur bradage, il y a bien la République démocratique du Congo, na contrat, topedil Oyo azanango na ba américain na mokolo lelo bozali kolanda ndenge nini to zalaki na kati ya masolo wana. Et c'est koyeba que côté mususu opposant Martin Fayulu le week-end Oyo azalaki na ba ndeko ya diaspora esika nini abeti c'était que pouvoir ya Tshisekedi bangonde ba telemelaki ye pour à la troisième mandat nanga asali makamna ndenge na ye kasi ye alimbisa bango nyonso pambate ayebi ke yende mutu azwaki pouvoir avec impact na idéologie malgré Oyo et Salema. L'édition à l'élope bokolanda extrait ya émission ya Nicolas Kazadi et sika alobi que pouvoir Oyo mingi bato Oyo bazali ko travailler au lieu de travailler sur ba projet ya peuple soki mongweye ba wele la kakokabola bazali plus na jouissance que na gestion topé na koluka ba solution ya ba problème ya peuple maloba wana ezali ya Nicolas Kazadi Oyo lelo azali député ancien ministre ya finance. Journée internationale de la presse na République démocratique du Congo, les journalistes congolais face aux défis il y a l'intelligence artificielle. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki liboso il y a un professionnel des médias va détail bon un reportage Oyo signé Faso Kirome. Des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute. 32e célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Oyo ezali célébré lelo na Fleuve Congo Hotel awa na Kinshasa. Thème national ezali ba journaliste congolais liboso ya ba défi ya intelligence artificielle pe liboso ya guerre oyo ezali imposé justement et pas ya ba Rwandais awa na République démocratique du Congo. Ba discours ebele esalemi liboso ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président ya CESAC, ministre ya communication pe média pe ba intervenant ebele ba lekaki wana nantina ya kopesa éclaircissement na journée oyo. Na maloba na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sensibilisé ba journaliste ba selete na ba manipulation médiatique oyo bato bazali koloba surtout ba oyo bazali bangune ya mboka na partenariat oyo RDC et signé na États-Unis oyo ezali ya kovaloriser ba minerais ya mboka surtout na ba journaliste oyo bazalaka monika kalikambo a vérifier te malamoko apesi information tata mokonzi ekolo asengi ete sengeli kopesa valeur na mosala moto nyonso avant koloba likambo esengeli kolandela na ba source oyo ezali fiable pona koyeba vérité ya likambo yango liboso ya koloba. Chef de l'État a réaffirmé engagement na ye ya ko défendre mboka pe kobatela ba richesse ya mboka ezali serment oyo asalaka liboso ya population pe a ko continuer toujours ko défendre yango et les cas qui avec impact na idéologie nyonso babimaki ya kosepe. Nicolas Kazadi ancien ministre ya finance abimi na silence na ye pour la kopesa ba révélation ndenge na ndenge entre autres ebele ya ba gestionnaire ya République démocratique du Congo bazali ba justeur pambate soki mbongo emonani po basala musala ba welela kana no kokabola ko mifuta bango moko kasi musala eyaka kosalema après ba détail bolanda na reportage oyo ya Faso Kirombe. La culture congolaise tolingi jouissance mingi ceux qui mbongo zali tokabola nanu toko réfléchir après mon projet yé tokaboli nanu toko réfléchir après la vérité nyonso ebomamaki ebimi Nicolas Kazadi oyo bato nyonso bakoma kobenga ye se Nicolas pona mbongo ya lampadaire na ba forage lelo oyo a décidé abimisa ba vérité nyonso tu ebombama banani nde oyo bakabolaka mbongo ya l'État banani oyo soki mbongo ekoti bawelaka bango nanu bazwa liboso. Nicolas Kazadi alobi régime oyo jouissance eleki soki mbongo ekoti bazali ko préférer ko kabola bazali ko préférer ba prime na bango kasi projet bako traité dossier na yango sima wale ezali normalité kai pe na koki koloba ndenge moko
Oh, c'est Yelinga wana. Ils ont le même entourage wana Yamabé. Ils ont été victimes de entourage wana Yamabé. Et la preuve, c'est que bato bakanisa ki na kolenga na kokima na zimbongo na zobombango ngaye yote. Ata minute moko te na lenga te na lakisa na lakisi bato nyonso ke naza pembe naza eloko kobomba te na affronter bato lokuta basuki pe. Mais comme bandima défaite te baza ko satanat. Bandima défaite te abandeli lisusu. Mais bato wana kaka bato entourage Yamabé wana nde bazo continuer musala na bango. Isa solo président za entourage Yamabé. Na confirmer yango. La culture congolaise, tolingi jouissance ming, ceux qui m'ont dit to kabolanan, to réfléchir après. Mon projet est to kabolinan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que na premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics à Sika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on écrit qui 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Aïb Sangaï toujours. La fortune, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Okay. C'est comment tu gères ce que tu as. Et il y a des gens qui gèrent tellement bien le peu qu'ils ont qu'il y a et il y a des gens qui sont irresponsables. Attends, il y a des milliards de gens qui ont des problèmes. Nous avons une expérience. Nous avons un budget de 4 milliards à 16 milliards. Au fur et à mesure, ils ont mata, la rubrique peso bakisama, la prime peso bakisama, banane peso bakisama, ti pour ça la malonga il faut bunda. So bundi te so kenekabo. Vous m'avez dit dernièrement 30 millions de dollars. Oh, jeton de présence de Mikabi. Pour l'Assemblée, Sénat, la dotation na Bango. Oh, il y a 2017-2018, ils avaient qui 5 milliards par mois. En 2022-2023, ils ont commis 47 milliards. C'est dit presque par 10. Mais dans le mafia, ceux qui prennent un poste, ils ont poste na mafia. Pour l'inspecteur IGF à l'ingété, bah promettait qu'il se resaliné type pendant ce quoi il y aura place naïe. Une primature, quand un journaliste naïe on a Monique s'inviter à comme quand ça que Azota ministre de finance avec bah encourager. Bateau va encourager, ils appellent bateau bah qui contre un gars. Donc bah sangani, bah ça la montage en dégoût. Et comme à ça mon ta contrôle, ceux qui y a lobby. Avant de réfléchir, en plus, la francophonie coûte un dans la kanda nango makasi. Pour na yebi que basali ba bimo ko sakanate. Comme bazaki entre bango ba yebani. Basali makamna bango. Moi, au contraire, ba gagner langa une fois. Pour na kritikaka makambo ya francophonie on a dit métal. Est-ce que c'est normal ndenge mataboy? Mais en réalité, moi je n'ai rien à voir dedans. Mais le problème dans ce pays, quand tu es dans la mafia, tu n'as pas de problème. Quand tu n'es pas dans la mafia, vous n'avez pas de problème belé. Parce que tu déranges tout le monde. C'est ce qui m'est arrivé. Dans le moment où Bima, ministre de la Justice, a commis l'agitation. A fouti batou, nous ça la tweet, non, et tout. Il y a une intervention contre la justice. Et pas mon chef de l'État. Pour Nabimate. C'est ça la vérité. Donc, ceux qui ont une intervention, ils allaient ministre, ils allaient ni Ngaï, ni chef de l'État. La vérité, Missou pour et bon maman et seigneur ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi abimisa la vérité. Lokola bamango ya ram, population balie bamango na ba unité. Si le long kakaye ba vérité place bamango on kenda et banakate. Papa Nicolas Kazadi, tata yonde koki ko bisa population vérité. Sauver ba Congolais. C'est quoi ça? Maloba, il y a ministre Nicolas Maloba, il y a ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, député national sur Ndenge Bato, Bazali, qui gère la République démocratique du Congo, Bazali, plus na jouissance et préoccupé, bah, Congolais, bah, réagir, bongo, na micro, il y a Rossi Tantou. Population, à Kamoué, la vérité, Bimi, Nicolas Kazadi, à Samoa, la République démocratique du Congo, Yende, Ibama, ou à lampadaire, Kassi, vérité, Bimi,
population bapesi baimpression na bango na bavérité oyo. En tout cas soki ye Kazadi oloba makambo ya bongo seke biso tozalaki te na mokati ya moko po biso toyebi nyonso oyo Kazadi auti osala na ye soki oloba makambo ya gouvernement na ndenge mabe notre pas totala ke ye nanu place auti oleka biso population toana na pasi na mitema koyoka ke mbongo ya mboka oyo koyede biso etake population mutu moko kaka nde mutu adetourne mbongo wana. Bon, déjà pasi mpona biso koyoka Kazadi alobelo kwa bongo me elo biso population pena tobeta se te eza ke ntango bopesaka bango bambongo to bamarché pourquoi pas mpe bomekaka mpe ntango pesi bomekaka mpe kolandela bango mpe nanu soki baosala mosala ndenge justice abengisaki monsieur Nicolas Kazadi mpona kimoyibi na ye ya baforage na balapandeur. Justice atikaki ye lelo ye moko aye lisusu koloba ke gouvernement banda institution ya liboso te institution ya suka bazokabona mbongo ya mboka esalinga esengo mpo justice wana alandela Nicolas Kazadi mpona projet na biso. Tala lelo balampadaire na baprovince eza te na ville de Kinshasa tokotanga quelques avenirs tant que ministre des finances na moment na ye tozali na stade de martyr nazongi nano nsima batongi stade de martyr na 1990 à 94 ezwaki au moins 60 millions de dollars. Arena de Kinshasa Nicolas Kazadi na série na ye abimisaki déjà 150 millions atiri Arena de Kinshasa inachevé. Tozongi lisusu na moment ya Nicolas Kazadi toke na centre financier c'était prévu batonga 3 niveaux ya centre financier. Nicolas Kazadi asakapare na mbongo na ye na mumele wana alobi appartement moko ezali ya ngai moko ya bino bakaboli na bato ya comment kiminga s'il vous plaît bato Arena bakaboli centre financier. Nicolas Kazadi na projet wana ye moko a détourné 200 millions et puis azaki makasi na ba programme gouvernemental ce qui au petit projet il fallait rétro commission na ye ezanga te ce qui peut si rétro commission te moyen bon financer projet na yo ezate. Donc au sein du président de la République tant que carat de la bonne fonctionnement des institutions a pesa ordre le ministre de la justice alandela mutu le procureur Nicolas Kazadi. En tout cas esali soni parce que biloko Nicolas asali na kati ya République démocratique du Congo dans ma part nazo côté était le la congolais. Pourquoi? Parce que ouais aza congolais on a la souci ya bande connaît ba congolais yo vani na kati ya makambo tali finance ozoyi bala misu makasi tous les congolais azomona tozo tambola partout bataille de pesimibi soko tuna ote balingai bakanga matata pona makambo ya bukanga lonze bongo Nicolas Kazadi makambo na ye eza wapi. C'est que tout le peuple congolais nous sommes stoyés bato baza nibi les sous le chef de l'état comment ça fait-il au Wani de n'importe quoi la likambo bilomo boza sur le terrain boza la makambo wala c'est pas normal bozo jouer la biso la peuple bozo vouloir mambo ça to éviter yo oya oyebisa biso nini biso to ko ndima yo Nicolas Kazadi la kati ya capitale ya Kinshasa oyebela biso nini yo Nicolas Kazadi papa yoyo oyo balobaka iba yoyo ya bana Nicolas Kazadi tisi koyo moto azalaki kolia mbongo yango ayebani te yo pe Nicolas Kazadi esengeli bakongolais bafuye na bapoche bien kotala mbongo yango ebatami wapi. Kinshasa eleki partout. Oui. Population ya Kinshasa ndenge KNB pesaka parole na bato nyonso balobeli ba propos ya Martin Fayulu par rapport ya pouvoir ya Félix Tshisekedi pe par rapport ya rébellion ndenge ezali kosalema
na est ya République démocratique du Congo bolanda bango bazali bongo na micro ya aussi tantôt. Comment vous allez signer un accord sur base des déclarations de principes, ces principes qui sont déséquilibrés? Selon Martin Fayulu, opposant à Félix Tshisekedi en face à diaspora, a lobby clairement que attachement à Joseph Kabila ezali plaisir te ezali pona ko sauver mboka. A lobby que hier ezali parmi batu oyo ba telemelaki changement ya constitution pendenge Félix Tshisekedi alingaki asa la 3e mandat ezali guerre ya nanga de telemisi ete bo se rappeler batu oyo ya eside bakangaka liboso ya ambassade ya Rwanda tangu bayaki kotelemela Rwanda batu nyonso bazali kolanda bango likolo nango Martin Fayulu lobi yena nanga bazali ata na relation moko te ndenge nanga azali kosenga bolimbisi na ndenge abibisaki ba resultat ya lokuta ye Martin Fayulu atake chrétien asi alimbisi nanga pe alimbisa bango nyonso mais rien n'empêche bafanda elongo pona intérêt ya Congo awa na Kinshasa tozangaka ba analyste na banyosologi te yoka bango ye moko na kati ya motema na ye nde ayebi koma monene me baye bazalaki pembeni na ye eske ako explike biso nanu na bapropos azotenir aexplike biso nanu Bemba alongwa pembeni na ye mpo na nini, Fredi Matungulu alongwa pembeni na ye mpo na nini, Ndeko Mbusa Nyamwiso alongwa pembeni na ye mpo na nini, parce que basalaka moi Katumbi pe alongwa pembeni na ye mpo na nini, mais tilelo ye Mozito pe alongwa pembeni na ye ndeto oko tuna ye biso peuple congolais makambo mana epesa biso somo tomona ke ndeko akokeloko te lokola aza na kati ya kolobaka ake poto ake koloba akomona te ke akosala vraiment busoni ya bakongolais. En tout cas te partager l'opinion à Martin Fayulu. Parce que d'abord, Martin Fayulu n'a pas de leçons à nous donner, nous, la population congolaise. D'abord, les gens qui parlent beaucoup, à la télévision, ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas des vrais Congolais. Et Martin Fayulu, azalaki tomonaki na Rwanda kuna. Tomonaki na bakagame na ba mandefu bato wana esika bakenda na Rwanda kuna bakenda ko brade ba minye na biso et pas à Rwanda. Mais pourquoi lorsque Félix a signé d'accord dans les États-Unis, ces gens-là peuvent parler de n'importe quoi. Martin Fayulu, soldat du peuple, très déterminé à l'objet que Bitumbanaye ezali toujours pour l'intérêt à peuple à l'ingé Bouzo Matela Mboka Congo était Congolais à vivre malamu Nyoso et les Kakitoko combat politique naye ezali basé sur idéologie. Il y a les peuples d'abord, puis il y a que Congolais à se retrouver car si n'engé ezali kosala malelo azali kosepelata mukete et que yo ouais Beltexco a élibala Kinshasa dentifrice Maxam Bolanda. Moi na nyoso akola na Kinshasa dentifrice ezalaka mibale te tokola kaka na Maxam Beltexco ayeli biso ba variété ya Maxam soki osukoli nango munoko journée mobima posa kaka bapesa yo babise. Beltexco ayaki na solution ya Maxam rouge oyo bozali komona awa okobrosser na yango kitoko makasi ka Maxam bleu pour être fraîche ak soko brosser la ngona tongo ezo batela monoko na yo tipo quoi poti kamakala pona kolambela Maxam à la brette ezali na likala na kati na Kinshasa. To remarquer que ba parents ebele ba yebisaka bana na bango te surtout ceux qui baza kokola na puberté au lieu oyebisa bana ke kosangana na mobali ezali mabe o kofandaka na mibali ezali malamu te au lieu ozala précis na malobana yo ba parents ebele surtout ba africain bazala comme no kilo ba détail molanda na reportage oyo signé aussi tantôt face au Kirombe mabala ebele comment ko sala surtout na religieux ba couple tango ya ko sala passation ya bano ba koma kolela biso e kamwisi biso makasi tolobi ezali émotion to ba misusu ba sala kaka qui s'est fait na cadre ya ko bongisa ba image à caméra ba détail molanda na reportage aussi tantôt face au Kirombe. Na mokili omona makambo 21e siècle
ezali koyana makambo nango mikolo yo ezali kosala mwa genre mwa choco soki mwasi na mobali bazali kobalana lere ya passation ya bano bango mibale balela to mwasi alela to mobali alela ekoma kutu kote mosusu baparent balela nini esalaka bongo qui se fait to kaka émotion bakongole balobi atulaki te eza ke émotion nde esalaka ke alela eza question ya otula te eza question ya ke émotion esali ye yango nde balelaka babiloko ya bongo nga mpe so ekomelinga na komaîtriser yango par rapport ya nini ya alliance parce que eza eloko moko extraordinaire na vie na nga na tikala ba esu te me na yo mona mobile a proposé ngai abali nga akomisi nga na commune akomisi nga na église alatisi nga elamba pembe o nga nakanaki te esengo makasi émotion ekosala nga me ya grave te eza teke mpo atula eza esengo moko boye esalaka mpo andimaki te un jour akoki kozwa mobali akoki mpe kolongola esoni ekoma ntina niveau alata alliance tomona yango kaka epa baninga me soki ekomeli nga bona ondima yango kaka te yango esalaka ya tolela eza ya sensi teke mpona tula mpona kutanaki na mibale ebele te eza émotion esalaka mpo nani olata yango te ntango yozwa moto alatisi yo yango esalaka mwa esengo moko boye okanaki yango te omoni yango mbala moko bino bato bozali kobala makambo ezali te boprepare kolela bino moko eyaka par hasard kasi baoyo nano babali te bokanga motema ntango ya passation dano ezali ntango ya engagement eke bokozala yo na mobali na yo na mwasi na yo tiliwa bobota bana bomona bakoko ekeyo oui. Na Kinshasa to remarqué que ba parents ebele ba yebisaka bana na bango te surtout soki baza kokola na puberté ole oyebisa bana ke kosangana na mobali ezali mabe o kofandaka na mibali ezali malamu te ole ozala précis na maloba na yo ba parents ebele surtout ba africain bazalaka munoko kilo ba détail molanda na reportage oyo signé aussi tanto face au Kirombe bana ebele na vie bakomi kobeba likolo ba parents bazali na système ya cash alingi koyebisa mwana na ye vérité te ndenge obandi komona baperiode na yo boye esengeli kose comporte boye esengeli ntango omoni yeba kokalkile mpo lobilobi okoma na zemi te kote ya bana mibali papa azali kobomba oliebisa mwana awa ozali komona makambo mosusu na nzoto na ona 4 heures yebaka ete esengeli ozala prudent mpo sino te okobebisa mwana ya bato na Kinshasa awa batu ebele balobeli yango kasi moto na moto pe apesi avi na ye nini esalaka baparents babombela bana na bango ba vérité eza vraiment mabe makasi kwa baparents surtout que ozobombela bana ba vérité oyo utakoyeba avant ya kosala likambo to kokola ntango okoyebisa mwana likambo oyo par exemple bana basi mama ye likambo oyo nde eza boye soko komi na age tel okoa bareglema na yo ovulation eza boye peut-être ekoevite makasi okotaka bazemi pambapamba epa bana basi sikoyo na kokusa na obeta mwasi te ebele pa baboti na biso baparents africain ebisaka bana vérité par boti mwana amoni ke na age ya ba 7 à 8 ans ababani koyeba deja makambo ifo koyebisaka ye vérité ebomaka ye vérité te eza mabe parent ayebisa mwana réalité ya vie te eza mabe po 1 réalité ya vie lobi nango ya kozala te mwana kotikala ndenge nini yango fo koéduke mwana dès le bas âge fo koéduke mwana ntango aza mwana moke pe surtout bana basi ntango deja aza moke akomi na ba 13 ans ba 14 ans fo kobetele lisolo fo kobetele tabu oyo eza ke ozobomba eloko te fo kolobele vérité mpo ntango bakoma na ba 14 ans ba 15 ans bakamarade esika basakanaka esika bakendaka na classe akokutanaka mwane mwa mwasi ye daba deseja ye kaka yo betela lisolo te
aoyeba komi se protéger te aoyebaka sentiment ya moninga na ye wana ya mwasi et pourtant soki obetelaki mama ndenge opusani bo okomi na 14 okomi na 15 okomi na grande fille déjà soki ekomi déjà koregle tieba okomi dana la période ya mabe tieba okutala mobali te boyeboye mama fo yebisa mwana na yo po soki olobi na mwana na yo te ntango akende yoka oyo ya moninga na ye ya libanda wana place kobeba ne ebanda wana. Un vrai parent, il faut c'est d'abord moi c'est que de la nature, c'est-à-dire nature peut ça déjà bulamu na mabe après ça mvula après si moi après si dans la vie il y a toujours deux choses opposées plutôt au moins que moi c'est mbali c'est-à-dire mabe malam na eloko nyonso surtout ou bien dans un sujet quelconque il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Alors il faut parents apprendre moi nanaye tous les deux sens. Moboti ezali kaka te kolesa mwana to kolatisa ye kasi kopesa ye pe conseil na maye oyo ezali réalité ya vie ezali très important na vie ya mwana polobi abebisa moto te to pe babebisa ye yeba ko éduquer bana yo polobi lobi pe ozala responsable ya mabe oyo kokobela bana yo te. Sans filtre avec Jimmy Mukendi ezali bongo éditorial la rédaction ya Kanbe Sikanini topé sa kabino ba actualité bokele kolanda na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi pe na ba page na biso Facebook pe TikTok avec Jimmy Mukendi. Soki si week-end na actualité ya makasi sortie médiatique ya Nicolas Kazadi et sengeli to lobela yango parce que quelque part pays oyo ezali pays oyo ezali ko appartenir na président Félix Tshisekedi to lobaka yango tango biso to soutenaka pays tango banguna bakota na République démocratique du Congo tango to telemelaka pays tango to lobaka congolais telema ça n'a rien à voir avec le pouvoir en place pas baté tozali ko estimer que mboka eza ya biso mboka eza ya ngai mboka eza ya yo mboka eza ya biso nyoso et alors lokola mboka ezali ya biso esengeli to se leurete to kanisa que tango biso to sala ka ba analyse boy tango to lobaka boy to zo lobaka ngo pour ko soutenir président Félix Tshisekedi to pe pour ko ne ba to biso ba loba pour ko pesa ba chance pour ça na makambo ya zali ko sala non na pouvoir ya Tshisekedi ezali makambo ezali ko sala ya malamu oyo to lobaka ezape na makambo ezali ko sala ya mabe oyo to ko se saka na koloba. Mais tout ça l'analyse moko sur oyo Nicolas Kazadi asali. Nicolas Kazadi a ekoloba lelo makamo Kaboun aloba il y a plus de 3 ans. Masolo il y a jouissance. Ebele ya batu ba utaki poto ba yaki na pouvoir ya Tshisekedi basungi ete. Ebele ya batu ba zali ba diaspora ba yaki plus na ba veste ya sika na basolo ya parfum mais na kati ya mitu ba yaki na eloko te. Étant donné que misala mususo bazali ko sala poto kuna validité nango to pe quintessence nango to bomayele nango etali ko bima awate on a compris que ezalaki batu moko boye ya ba niveau moko boye songolo ba kenai na bango lo yenge na poto ba ye ba entourer chef de l'état au nom de quoi to bane ko financer IDPS tango tuzaki na opposition. Il est vrai batu nyonso tango basaka lutte politique ezaka na bato ba pesaka reconnaissance mais et servir makasi na mboka te parce que na koyoka oyo Nicolas Kazadi alobi yango clairement tango mbongo eyaka mbongo soki yeye oleba prioriser musala ba misala nyonso toyebi o 100 jours o misala ya banzela o misala ya population se retrouver ba privilégier na kokabola ça veut dire quoi pesa nga part nanga na ministère bakisela batu ba salaire ba prime pesa bango ba mbongo. C'est ça la philosophie des batu baza ko diriger biso lelo. C'était des anciens pauvres et des nouveaux riches. C'était des gens qui n'avaient rien dans leur compte en banque, ils viennent s'enrichir dans le pouvoir. Et biso peuple to kotikala ka kondima batu wana atang kolomo côté. Ce n'est pas l'idéologie oyo UDPS na Etienne Tshisekedi babundelaka. Ezali idéologie
oyo ba père ya ba indépendance topé ba congolais ba kufana ba simo ki donc la souka édition le bon début de semaine bisika nyoso vous allez connaître biso à travers le monde biso kanbe tozali wana pour servir bino tokotika la fidèle na musala o bino bo pesa biso information ezali ko continuer na ba page na biso Facebook KNB News pe na TikTok KNB News bobo sana te ko kene ko s'abonner to ko kene ko récolter la ko rediffuser émission topé magazine oyo na chaîne YouTube na biso KNB News et sikanini biso tozali ko servir bino pe bokomi ebele bobo sana ko tika ba commentaire te bobo sana ko like te pe bobo sana ko partager te pamba te musala o tozali ko sala yango d'une manière professionnelle na ta oyo batu ebele bakotisi buzoba mankiona pe makambo ya tina te na ba media biso tozali wana pour kopesa bino biloko ya bio ba information ya siki ndenge mboka ezali kotambola avec respect, amour pe professionnalisme lobby magazine